Mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko ya ngai o balingaka mingi kolanda magazine to comme wapi bandeko nyonso tout partout dans le monde, chers compatriotes, ndenge na yebisaka bino ndenge pe na yebisaka bino lokola mo mesano 21h to comme wapi 22h masolo na député ndeko na bosa pakate chaîne na Congo za be moko soko lingo za informer o s'informer malamu tika kaka koza pete tika kaka to koma télévision na YouTube o komika ndeko Eliezer to kokoma o koza informer comme mesano bandeko na ngai balandi bandeko bakolanda biso chers compatriotes bandeko nyonso to comme wapi to yebisa kibino boye congolais nyonso o akomata akotombwama na makanisi na ba recherche pour la développement mboka na biso Congo biso na to comme wapi to koyamba yi to kotalisa ibino bo comprendre ye makanisa yi nango biloka ko sala est-ce que ça malamu to akokosa mais avant to yamba mutu to sala na vérification biso moko to kita sur le terrain to kena ndaku to kena moi vie privée to yeba ya sendeko aza aventurier aza sérieux makamba ko sala za ngoto ya ngote o asala ki produit biso moko to ko meka yango yangana bo monaka to yambela bino docteur Kabe docteur Mogijo na ba agence mususu de voyage ba agence mususu ba carrière ko ba JFM service ndeko na biso mususu droit John Connection John Connection ngo sala o ngota pola malamu ba polo veste bilamba kitoko ko na tirikaza wana to sala ba vérification o a liste ko la liste mais lelo na on a bien chercher moko boy comme on a papa Faustin Madioni asili moto oyo ndeko Eliezer député national lelo tanga zaka journaliste abanda ko yamba mingi mais lelo azongeli biso na koluka to sola na ye to tu na ye ni ne memi a na plateau nini pe asika amemi pona pandémie o ekomeli pe biso coronavirus o e bouger mokili nini o aye nango asika to kosola na ndeko wana mais avant to contre la belle émission Félix Sekedi cash ezu deux chocs à makasi that's boye ba ngote FCC et le jamais Kabou l'Assemblée nationale FCC de Kangisa Vital Kamerhe bandeko ya FCC ne ba ya dossier à 15 millions de dollars bandeko ya FCC ne ba ya 257 millions de dollars boye ba ngo bala lelo nazo pesa makambu nazo makambo nazo ba preuve bozomona ndenge mboko yo kende Congo balingite FCC c'est la besoin congolais sekate amuna ka passe asilikaka bolambo ezala te wana za souci ya FCC mais awa to biso sur la solo ya papa na biso Faustin Madioni to kitima moke to solo to ko tombola ba génie congolais mayele ya bana boka Congo to tombola ngo to lakisa yango ndenge boko mona évolution ya mboka Congo ndenge okende bola na boke binyosu émission oyo biso sala yango na lingi bolanda vraiment na bokebi na belle rhumatisme na belle prostate na belle soki na tambola bien te beri diabète hypertension hypertendie tout bana SS nga AS mi ku esala nga pasi ndeko na nga landa émission oyo na bokebi okoyeba nini oyo to kosala mokolo malelo papa Faustin Mbote papa Didier oni santé zamara bolimbi sima mokine na mataki bongo na yoto ko édifier bana mboka Congo on va zaki évangile ça Didier qui va comprendre mboka Congo ko la et cause à statité et les magas pour ba congolais moko Congo za kuna biso nyonso mais à part ça santé zamala santé zaki toko Nicolas Belé boy ponani Nicolas Belé au monique musala na biso soki toye awa to lekisaka mongonga po ba soki toye awa to alimentaka bato po ba bimakati na ignorance bayo makambo ya solo etali santé na bango mais to zilaka mwa mikolo po toya kobima lisusu tokokolandisa tobimi lelo lobi tobima lisusu te mais totikaka mwa temps po bato ya sika bamonana oyo baza na baka ya santé et après toya komemela bango sango malamu etali santé na bango po bakota mpe na logique ya ma ya biodisme. Ok, merci boyoki ndenge ye moko tokoloba de ye nde azali to promoteur to inventaire ya o biodiste wana esalisaka hypertension rhumatisme SS esalaka makambo ebele na bokozwa makambo ebele ye moko koloba na bino sikoyo na kosenga bolanda nano mwa extrême mokie
autant de colliers azaka journaliste wa yambaka papa na biso forcément dindo na plateau ya to ko moi bula na moi extrait boto ozonga ana plateau to meka ko sola moke masula mboka ko Mbote papa. Mbote ndekeleze. Papa kombo nani? Kombo na ngai Papa Faustin Madiondo. Nazali homme d'affaires, chercheur. Alors lelo na memeli bandeko magazine ya Aubiodisque. Bisolo ya mai ya biodisque. Peut-être bandeko bakomi tuna Aubiodisque ezali nini? Aubiodisque ezali mai oyo tozali traiter d'une façon selon ba norme ya OMS. Ba norme ya OMS ezali maloba oyo ewuti na niveau ya OCC. Epai wapi tomema mai yango po bameka yango baanalyse yango bayebisa biso soki ezali produit propre à la consommation humaine. Alors tango bango bazwi mai bameki yango baye octroyer biso certificat d'analyse, c'est-à-dire mai ezali kitoko oyo bato bakoki komela. Alors yango tolobi ke selon ba norme ya OMS nde OCC a parvenaki kopesa biso makoki ya kopesa biso mukanda ke bo continuer kosala ezali mai kopesa bato bomo ya kitoko. Mai ekopesa bato bomoi yango eloko ememi yo na plateau ya tokombe wapi? Musala d'abord ya mai oyo obandi yango na mbula nini, et puis ozosala yango na bapareil nini, OCC pour que apesa yo autorisation ya kosalela ya kosala mai yango nini yango a constaté par rapport ya mai na yo? Oui, mais d'abord na mutuna otuningai na bandi kosala mai oyo na 2009 na mois d'octobre. Ok, bandeko balandi botu la dabongo wana zaki Papa Faustin na ndeko Eliezer. To c'est moi extrait bo comprendre que azali muto yo abandi ko yapa na biso lelo te. Bo moni makanisa zaki na Papa Faustin. Lelo oyo biodiste. Yo biodiste comme dans niveau ni. Biodiste ezali toujours na top. Puisque bandeko ba banda kumela yango ti lelo bazaka na réseau ya biodiste. Batika te bazaka kumela ka po ezaku pesa bango santé ya kitoko pe immunité na nzoto makasi mpona pour se protéger na toute éventuelle ya koloba ke maladie ya épidémie banini tout ça soki eza kokuta nzoto na bango blende elatisami immunité ya kosakana te alors baza kokoba na komela yango e soki tozwi mwa kokoso bien courant eza te mwa retard moke ya pour production à biodisque, pas plainte il y a de part et d'autre puisque tout ça pour Melissa congolais à Kinshasa tous les 24 communes maïwana. Ok, tu vois bah biodisque et c'est malade ni na malade ni maginga na tu ko le bon yo mo meka ko le bon parce que yo mo des inventaires na yo des colonnes ngo et c'est taka et soigner malade ni na malade na tout le monde. D'abord ko le baké et soigner c'est un peu plus fort puisque ça qui cité ndenge ngai moko moto nasalaka yango nayebika eza mai mais latisaka nzoto ya moto immunité wana ezali pouvoir moko ezali autodéfense ya nzoto ya moto, c'est-à-dire soki nzoto elati autodéfense wana nzoto yango moko ebandi korésoudre baproblème puisque eye makasi bokengi ekoti alors ekomi kocontrôle organisme na yo. Vous allez diabétique, vous avez un malaise, banini, cycle qui t'arrête, yo moko moni cycle comme que na stabilité, yango moko tango bani comme la maille biodisque. Vous allez hypertendu à tout moment, ba malaise, banini, au bandi comme la maille biodisque, au moni, au vandi, santé na yo et pemi, et vandi bien. Puisque les alliés kota na ba misisa nyonso, les alliés ko benda ba mafuta, les alliés pour déranger misisa pour makila étamble la malamte. Alors, au biodisque les alliés autodéfense ya organisme, c'est-à-dire soki kaka obandi kumela yango moko eza kogere nzoto na yo à partir de gestion wana ya nzoto na yo nde yo moko obanda kotatula moto ebanda kosala nga pasi naza koblala te ntango na bandi kumela ma biodisque moto ekomi bien sikoyo ezwi lokola forme ya kisi puisque moto ayoki malamu mikuwa na ngai naza koyoka pasi moyen naza na insomnie nalalaka pongi te butu mobimba makanisi eza kotambola tano nalalaka te soki obandi komela mai ya biodisque olali pongi ezwi forme ya ki
yakisi. Alors c'est comme ça. Ngai inventaire ya biodisque na bi ezamai lokola mai nyonso. Mais ezana ba vérité moko ebele ou Italie santé. Alors constipation, la même chose. Dibu mukolelo on melima biodisque calme. Alors pour dire ezali ko prévenir mutuna ba makambo nyonso ko ya kusatake na santé na ye. Makanisi yango papa Faustin joki yango wapi? Osala pharmacie na kala makambo itali mamba recherche ya nzota mutu ide yango olaki kaka boye bimi. Bon d'habitude ngai natangaka mingi makambo itali science naturelle o itali nzota ya mutu banda na likolo tina si nalinga natalaka mutu ndenge atambulaka na yebi deja ndenge nini organisme na ye ezali biloko ya kati na ye eza ndenge position yango eza ndenge nini suite ya bakotanga kotanga nde emema ngai na makambo ebele ya plus de ça en tant que homme d'affaires peut chercher ndenge na lobiki na kotanga ezali comme mutu na kosala ba recherche. Il y a une fois un ami a invité Kingai na conférence moko Italie kobongisa mai. Alors tango abengisi ngai na kei na landi formation wana na Kitambo, c'était en 2009. Na landi formation wana après suka formation ezalaki c'est-à-dire ezalaki na bamindele moko baya koteka ba appareil wana ezalaki kostructure mai kobongisa mai. Tango tolandi formation wana na suka na zuri kanisa elinga ke no na ko bimaka boite na sengi bango permission ba autoriser ngai na toka mai na mulangi moko ya plastique ya 1 litre et demi pa pesa nga appareil wana ko bango de bazalaki nango na meka ko travailler na zo mai wana kena nango ba autoriser ngai ba pesa ngai appareil puis na legina na pompe na toki mai bango nyonso bavandi baza kuseka ngai tout ça ndenge nazalaki kosala nazwi mai na kena mais mai wana nazoki yango pamba te ezalaki na likanisi ke totangi mais il faut maintenant nakende koprouve yango na institution na biso ezali awa laboratoire national ya UNRB ya OCC comme ça nazala vraiment assuré na formation tozwi ke ezali ya solo mais ntango na ye na mai wana natiki yango na ndako nalekani na OCC koluka esika biro ya CC ezali natuna ba information mais condition ba pesa ngai pona ko tester mai wana elekelaki ngai ponga na kanisa ki peut-être eza na mwa prix moko ya muke alors tango na ke ba pesa ngai rapport ya ndenge nini tokoko mekisa mai wana na moni que non c'est un peu trop na zongi na laisser tomber likambo wana mais mai na ngai na bomika na ndako etikali kaka na ndako wana na sachet jusque là mais avant na kende formation wana na lakaki madame qui n'a que formation makambo nyonso za kozwa na formation naza koya kopesa contre ni mais nayebisaki ke appareil wana mpona kosomba yango sa revient à $1000 madame alobi tika masolo na yo wana tosola makambo mosusu tete toza na mbongo toza kotanga na nga bachiffre minene wana tokozwa mbongo wapi tosola makambo na biso ya ndako wa makambo ya ba formation na yo wana tika yango natiki mais na continue kaka kokende formation jusque là. Après 2 semaines, madame a eu se plaindre. Tu vas dire na pourquoi. Alors papa Faustin, ngai na suki moyena ke suko teka na wenje zate puisque nazana souffleté. Moyena tambola na matatu ngumba ya mike wana na koma na wenze na sapo me pe mata 2 fois. Alors na monique moyena ke nde pe libongo ko logambisi na ngai na teka ka pe ko zalate. Pe me selingai makolo pasi tout ça. Ngana lobi me omelaka bakisi mikolo nyonso awa esungi yo te alobi te après tout nayebisi ye ke bon nakosenga eloko moko na formation tozalaki kokende baka oyo plainte oyo oza koloba nde tomonaki yango ke ezali concerne na mai na biso eza kotraite yango estce kokondima te omela mai oyo biso toza kotraite oyo natraitaki kuna naza nango na ndako yo oza nango yaki nango kwa ngalo te ezaka na ndako lokolo boyaki masolo wana na boyaki mengo yeseke na ye na mai wana alors alobi me yaka nango kasi na mele nabimisi mlango ya mai vers 18h nakati gobele moko na meli nazipesi pe gobele moko ya meli papa Didier tolali ide eza te ntongo nango ye moto ya liboso kobima nakoya kozonga nayoka kaka alobi me papa Faustin naza koyoka nzoto na ngai ndenge mosusu ya ndenge nini alobi me naza koyoka nzoto na ngai échanger mpo na nini alobi
mikolo nyonso ntango nalamukaka mpona kolata bilamba il faut nalala mire ou bien bavalise makolo na ngai eza kosupporte mpo na ngai te mais lelo nalamukaka na mbeto natelemi nalati bilamba nabosani ke nasalaka physique songolo nabimi na ndako nakei nsima mpona kokita na veranda tozala na kamwa escalier moko boye otili kolokiti na se mpo akita place wana il faut alobi ke mpo akita place wana fo asimba pilier ya veranda nde akita mpona komata lisusu ndenge moko mais lelo asali mouvement wana akei nsima zongi abosani ke asalaka gymnastique wana mais asutuki kaka akomi na ndako alors aka ekamwisi ye ngai nalobi ngai mpe nayebi te to observe nani nayebi te ide meme ya mai ezalaki epai na ngai te tovandi ere moko alobi alanda bana na wenze mpo akenda koteka bana bakenda bazonga ndako akei tokomi 17h30 mama aye kozonga akuti ngai naza kosala mwa misala na ngai mosusu amoni ngai boye abandi koseka aseki première question na ye alobi ke mai oyo tomelaki na butu ezali to otikali komela yango ngai nalobi te nameli yango te alobi en tout cas Dieu merci komela yango te wana eza mai na ngai mai na yo ndenge nini alobi force tika esika napemaka 2 fois na nzela natamboli comme si ngomba ezalaka te nakomi na wenze mbisi bana batandaki mpona kokanga bakangelaka ngai na bato mosusu me natelemi nakangi mbisi wana natie na panier comme si rien n'était mpe natamboli ndenge naza koya boye naza komiyoka ke naza motu alors mai wana kosimba yango te ekomi ya ngai ameli yango tongo afungoli liputa na ye abimisi mbongo alobi kende esika bosalaka formation wana kosombela ngai 5 litres alors ntango nakomi kokende kosombela ye quelquefois namoni kaka mama abimisi bijou na ye or ya kingo ya $500 apesi bana na ye batekele ye na zando alobi papa forcé yo mpe bakisa ya yo awa tokobisa $1000 tosomba pa appareil tosali bongo totindi mbongo na poto appareil ye kokoma awa nde nabandi koexperimente yango kopesa bato mais mayele ya kosala ezine ezalaki te nde nabandi koinvente siko mpona kosala ezine mpo ezala kaka biso moko ya ndako te bakinois bakongole bango nyonso mpe bazala la porte ya mai wana nde mosala nayaki kosala ti mai ekomi kokende mbanza ngungu tous les 24 komi na Kinshasa baza komela mai wana baza kobondelaka nzambe batere tata Faustin mpo mosala asali en tout cas apesi biso nzoto esengo osala nango daya mbula boni bande kosala expérience oyo bande kosala mosala oyo ya mai osala na daya mbula boni. Oui, c'est depuis 2009, 2010 nde bala liboso na kei na OCC na sengi bango bibundeli biloko ya mosala bakomeli ngai liste ya bamateriele ya kosala nango izine ya mai na sombi esili nakei koyebisa bango batindi agent aye kopreleve mai akei nango bateste balobi ke ezali produit propre à la consommation humaine baattribue ngai certificat ya kolakisa ke mai ezali malamu. C'est depuis 2010 nde nabandi kolubunda na mayele ke nakoki kosala bidon 10 bidon 50 bidon 100 mpo ekomela bato alors lelo nakomi kosala bidon ya mai oyo ezali na possibilité ke bakino bamela. Ok, toyokaki ke biso ozali sikula liso pa Faustin toyoki ke balingaki bapirate forme to modèle ya mai na yo ne babidon na yo eza ya solo to lukuta. Oui, eza ya solo mais bazalaki kopirate formule te fo formule na ngai moto moko akoyebango ezalaki mayele mabe ya liboso bisika totikaka mai eza na bato batikaka bana mosala baza koteka mais soki mai na biso esili lokola bidon ezalaka modèle moko différence kaka bakashe soki mai na biso esili bato bana wana bamoni bakilien baza koluka mai wana makasi bakomi kolongola kashe na bidon ya biso ya vide wana baza kobamba na mai mosusu oyo eza na makoki baverti moko na mai ya bioriske te alors ntango namonaki likambo wana namonaki te baza kosalela bakilien na biso mabe moto aza komela mai mpona citoyen problème ya santé na ye sikoyo baza kopesa ye baza kobamba kashe na bidon eza na baverti wana na mai wana eza na baverti wana te baza kotekeleka eza biodiske nde nayaki kotika modele ya bidon oyo ya molai naye koyokana na baindien bapandi kopesa ngai bidon ya mwa mokuse carré epuis eza na bouchon ya rouge
Alors même jusque là naye ko remarquer soso toye ko information bidoka modèle na biso wana ebandi ko ya me na caché mususu ya biodisque me batia yango loko moko boye na mopanzi bakomika biodisque. Alors tant que tu remarquer loko wana to sali ba démarche toye to ko découvrir mutwana azalaki kaka dépositaire na biso oyo tozalaki kopesa mais le fait que bakilian baza kotele mingi aza koteka mingi à un moment donné à suspendre abandi kozela bato ya mai ya pompi ko déranger kotia kaka caché na yo wana mais différence caché wana akomi biodisque ati yango na kamwa loko muke na mpanzi loko na ye différent na biso. Alors nde toyaki kodécouvrir toketi tokomi epai na ye na alerté déjà parke ya njili ke etie maboko bamemi ye basamisi azangi maloba ya koloba nde bainterdire ye ke olie totindi yo na tribunal de commerce topesi yo conseil longola marque toloba marque commerciale ya papa Faustin soki yo kotoka mai na yo na pompi otekela bato na yo ya njili etali yo mais koutilize lisusu marque commerciale ya papa Faustin te. Alors eza na quartier 6 na njili bana njili bofungola miso papa donc moto abandaki kopirate au biodiste aza mwana quartier 6 donc badépôt yango mpe ezali na quartier 6 na quartier 6 ka en face ya wenza quartier 6 en face ya wenza 6 babenga wenza 6 wenza 6 alors nde esika nini ye azalaki client na ngai premier client na vente susu na top mais ntango amoni koteka mingi azwi likanisi ya koloba ke ye mpe sikoyo abanda kotoka mai soki na pompi atondisi na babidon asala mayele wana mayele mabe ok mundele so ezali bamunde alingaki atombola yo nde yozotile produit azobénéficie na moke azozwa ekoki mpo na ye mais alingi te alingi abotola nyonso ekoma ya ye c'est ça mayele mabe motu mundu azalaka c'est ça. Alors ntango l'état atie maboko asambisi atikeli nye baavoka na ye bakomi kosenga kaka bolimbisi après baavoka na ye baye kosenga tosala protocole d'accord po alongola marque wana asala marque na ye ya kashe mosusu. Ok, bandeko balandi ya tokomi wapi balingi sikoyo bolanda bongo descente caméra na biso etambolaki na commune ya Lingwala na commune ya Kalamu kosolola na badépositaire bandeko bazwaka baproduit ya obiodiste bolanda na bokebi nyonso engi na nzela ya Manix Kembolo bolanda ndenge etambolamaki elekaki ndenge nini bolanda mpe témoignage ya bakongomani bongo tokozonga na vraie marque soko olingi ozwa obiodiste eza na kashe nini bakoma mpe nini bokoyeba yango me bandeko na nga bakongole fete olinganaka moto efete osunga ye bokoyoka makambo ya coronavirus makanisi nini mpe aye nango bolanda nanu desante na biso awa toza na Lingwala na quartier Singamu Pepe toza na chope 265 côté ya Rai. Voilà. Parvenir ndenge nini kubanda kuteka mai oyo ya biodisque ezalaki mokolo moko tovandaki nalandaki mission na télévision ntango nalandaki mission na télévision nde namonaki papa azosala mission na ya mai ntango namonaki mission azali kosala na mai après mama moko azalaki awo me nazali kosinteresse te mama wana alobi papa tokende koluka kaka papa oyo azoloba mpo na mai ntango nabeteli lisolo ndenge mobali na azobela tokamati nzela tokende koluka papa ntango tokutana na papa totuni ntango tokomaki epai ya papa kote ya mbumbu kuna tokutanaki na ye totuni information papa alobi mai eza awa mai eza bien après tout ça amekisi biso mai wana tomeli tosumbi mpe ndambo ya mai ntango tozokende na nzela nayoki mama wana azoloba ke mai moke ngai namelaki oyo nayoka changement ndenge na bandaki koyoka na ndenge nazoyoka sikoyo changement emonani après nayebaki likambo mama azalaki nango te na motema mama mpe mobali na ye abandaki kolala te awumelaki na mobali na ye mobali azolala te ntango tokomaki na mai wana na ndako akuti mobali na ye na salon azwi mai wana apesaki mobali na ye mobali ameli ntango mobali ameli ye mpe akei apesi ye bile mobali alie bile azwi so ndambo ya mai wana apesi ye lisusu mwasi mobali na ye atuniki o mai awapi alibi te yo omela kaka mai ntango mobali wana amelaki mai komela amelaki mai na wana bafandi kaka boye baere tardive bamoni kaka mobali akomi konimba na pongi animbi na pongi mobali alali yango wana ya ye mbango aye koyebisa ye papa Albert en tout cas vraiment félicitations
un bon jour tokutanaki na ye quelque part ekulakisa mobali na yake omone moto abikisa ngale te nzambe nde moto abikisaka to tukumisaka nzambe na papa bapesaki mayele po asala mai oyo po te bantu bamele dans l'entretemps mai wana nazalaka na ngwawa mai wana basumbaka tie ba docteur oya ngaliema ba docteur soki wapi bo bayaka me ba medecin mususu baya kosumbaka kama ya eza mai moko ezo traiter makasi papa moko il faut aya ko témoigner parce que papa wana zale ko piquer crise chaque jour pour la maladie ya diabète. Un bon jour papa kenda kiti Suisse maintenant ayaki na bete le solo mai oyo papa aye abandé ko sumbama ça fait maintenant 4 ans papa pika sous crise te ti lelo ce cas il faut témoigner parce que ce cas c'est le témoignage naie il faut en tout cas ce que tourner pour na makambo mai ozo ça la taille critique ou bien le bien peut-être il y a ko le belo mais parce qu'il que mai big ce qui est ti lelo ya sumbeka kamba ya jibidon banto ba yebi mai o tifo ba yeba parce que ça témoignage moko o bantu balobaka o photo kende o to zana ba diabète mais diabète ce comme le mayo yo kumona ka diabète wana ekiti tension ekiti ya kana lingwala ce que au côté o ya ta veni tak au côté na chop 265 wana ko ko suwa mai o ko trouver mai ce que tuni ke bola que pas papa Albert wa zote kama ba ebi quartier mobimbo ke ngane zote kama wana tant la bande ko tamaya wa na bande ko négliger mai yoyo la monia ezaka mai yo le lokola bato zo somba mai mais à ma grande surprise un jour mon qu'on a la moki boye na yoki mo Congo pas si tellement na lingi na mega rotambola miko ezo boya na quelle pharmacie na sombi qui c'est à peu près à $20 mais na meli qui soit na bika kité mais tant on a ya on a le non yambo na mekamayo peut-être koki obiksanga na sombi bidon ya liboso na eko somba ya mibale ya misato donc ba douleur nyonso on a banda koyoka et disparaîtra de la mingoloba na dépenser mongo ebele na ba kisi ya pharmacie mais na bikate mais au moins na banda ko négliger yango zoka ndeza na quelque chose na kati na yango nga na benga ka yango que au médicamenté parce qu'en tout cas ils ont le rôle à médicament pena kenda ko yebisa baninga na ngai ebele ba banda ko bela na kutana pena ndeko na ngai moko boye alobi ke nazo ka vertige makasi na lobité to kende pas papa Albert o kende komeka mayo azoteka jour aye ko soma mayo oyo atika la fanatique ya mai chaque fois ayaka chaque instant koloka mai c'est ainsi que nazo yebisa bato mai tout d'abord ezo kutata cherté eza na prix moké oh yo moko ke o seka kokoloba ki en tout cas le rôle a pris ça moké boye et rusonga ne lokote te malgré prix moké mais ma ezo sala mingi koleka to ko soma na ba $5 ba $10 kombonanga mama Sara Chalampoi na belaki na 2015 na belaki na koyaki AVC nazai ko tambola te pasi luboko nazai ko sembola te siko mukolo moko na butu na 2015 nga na belaki na 2015 natali na télévision 23h30 na moni papa Faustin azo pesa leçon ya mai kobanda wana na 2015 na décembre nga moko na kiti na terrain na ye na kuti makambo ya mai na sombi tangu na yawa na meli mai wana na sombaka de bidon na ibandeli na meli mai na yoki luboko oyo eza kolingana te oyo ezalaki boye po na AVC siko tala omoni ndenge nazosala eza nango bien mikuwa na kati eza kosala pasi makasi esalaka su te mpo na mai oyo ebikisinga makasi nazalaki diabétique mais nzambe azosunga makasi na mai oyo mpo nazalaki koyebisa mutu nyonso azoleka na nzela ya kozwa mai eza na lobiko ya kosomba mai okende komeka soki muntu ameki yango na lobi ne kosangisa na mai mususu te mela kaka mai ya obiodis oyo okoyoka bokeseni sikoyo ntango bameki mpe
nakomi na clientèle ebele nakomi kosomba 50 bidon na ntango wana nakoteka mpe ezosila toli nakopesa bango soki bayebi nano mai oyo o biodisi te basomba bameka basomba bamela yango bakoyoka bokeseni mai oyo obela mokongo obela makolo okomona soko lamuki na tongo ta mosusu mwa yo tambola eza te mais ntango tomelaka mai oyo o biodisi naza très bien nazotambola makolo nakokolongwa watigambela liboso nazali kokoka te surtout bato bazoyoka mikuwa pasi bamela mai oyo mikuwa pasi nzoto pasi bamela mai oyo bakozwa libiki toza na komine ya Kalamu quartier Yolo naza na Tumbumani de Debis Mama Pauline Bikanga nalandaki na radio na télévision bazoloba concernant maya biodis nakutani na maladi ngai pe naluki na consulte mokolo o biodis nazwi na bandi koutilize yango 2013 tikino lelo naza komela kaka o biodis esalinga malamu nakutanaka na makambo te concernant oyo nazalaki nango eloko etindinga na bando teka po batu bazalaki kotuna ngai ebele bon nakotisi mpe na sadere yango wana nazomela o biodis mpe koteka yango napesaka bango toli bameka nano o biodiske mpo nga mpe nakutanaki na makambo yango mpongo quelques-unes balandaka nga ti nazwaka o biodiske bango mpe basadere kaka bameli yango oyo ezali hygiene ya o biodiske soki touti na basiterne ya libanda premier filtrage na libanda tokoti na kati esika basiterne ya mike ezali deuxième filtrage sikoyo toyei kokota na kati ya labo toza mai soki euti libanda ekoti na première usine ekoti na usine ya suka kosokola mai filtrage mpe koya kokota awa oyo ezali membrane extra fine. Membrane extra fine, c'était ultra fine. C'est que mai soki koti awa yende aza kokabula mai ya mabe na mai ya malamu. Après aye kokota awa na ultraviolet. Ultraviolet ezali appareil ezali kodétruire ba microbe, ba infection, ba nini nyonso ezali na kati ya mai yende aza koboma nyonso mpo mai ekoma stérile. C'est-à-dire oyo nde azali machine oyo ezali lampe témoin oyo eza kolakisa biso ke ultraviolet azali kosala mosala na ye. Après là-bas mai eye ekoti awa ekei na terminus sikoyo ekoti awa emati ekei na usine ya mibale kuna usine ya misato kutu. Soki to mai euti libanda ekoti na kati efranchir filtrage ya liboso ekoti na deuxième chambre wapi ezali kozala siko filtre mpe na ekoti na membrane ultra membrane epuis ekoti na UV nde lelo eye koshite awa po ezali na terminus soki eshite awa nde tozali kosala yango conditionnement na babido ya 5 litre ndenge bomoni yango malgré courant ezali lelo te. Après nde toza kostoke yango kotoyo stockage soki esalami etika sikoyo livraison selon demande ya badépositaire na biso soki basengi selon quantité basengi tocharge na mutuka toke kodéposele bango. Alors tosalaka par tous les moyens ke baclient bazanga mai te po soki baclient bazangi en tout cas ezalaka motungisi makasi na telefone. Merci Nandeko Manix Kembolo.
mwana ngiringo ta solo voisin sana ngapela zaka kala na zaka mwana makala melela comme na mwana oni botanique ezanga bongo toujours ça biso nyos tout le zaka na Kinshasa bandeko na boti kolanda bongo ba témoignage ba kongoma ndenge ba témoigner pour na makambo oyo pas forcément dunda ko sala pas forcément la tango to ko le ba soki mutalinga zwa mai wana ya malamu logo na ngo zaka ndenge loko na yango na ko bazomona na bazomona lili eza ko la service logo wana ba logo wana ni oui pe to ti yango na ba porte nyonso ba dépositaire na biso bazana loko wana ta za ko le kananzela omoni yango yeba ke la logo na eza numéro de téléphone na eza na numéro ya téléphone wa komi papa Faustin oui et ceux qui client même ya sika consommateur ceux qui asombi mai wana pos a se rassurer que ezali mai ki toko eza na bomo ekati nango a sala sacrifice ya 1 minute a benga papa Faustin pour yebisa papa Faustin na sombi mai na place telle est-ce que ça dépend na yo papa Faustin yebisa a confirmer que continuer kusomba mai place wana alors que vous allez malamu mingi téléphone ezali 59 9999 5 fois 64 63 49 au bandera 59 au monde bakomi 999 5 fois oui. 63 49 ce premier numéro 59 999 5 fois 63 49 oye numéro ya mibale ezali 085 13 24 370 085 13 24 370 okobenga ngai yo consommateur oza même na point nyonso yo ozali olingi kosomba mai ya biodiske utilize numéro oyo napesi ngai na kooriente yo na place plus proche epai na yo okotambola na commune mosusu te kaka na quartier yo ozali wana nakoyebisa yo kende na avenue tel numéro tel okokuta mai ya biodiske kwe nyonso yo ozali ozala ipene ozala mongapula ozala nsele ozala kingasani masina Kinshasa barumbu gombe obengi papa Faustin akooriente yo na place okosomba mai sans peine sans difficulté pe osombi obandi komelango pe place osombi tikalaka na place wana oza kosomba mikolo nyonso mpo ezali place ya sur oyo okozwa mai oyo ekotambwisa bomoi na yo malamu. Ok papa Faustin mpo na coronavirus bokona oyo ebouge mokili ebouge monde coronavirus oyo solution nini yo take chercher congolais omemi na disposition oyo kokoti na disposition ya bakongomani tu bakolanda biso sikoyo tozwa mpe mwa guérison tomibatela mpo na coronavirus oyo. Coronavirus papa ezali pandémie terrible oyo eleki bapandémie nyonso eye na mokili ndenge toyokaka likambo ya sida banini ba ebola na banini me pandémie ya coronavirus ezali maladi moko d'abord ezali koya kokuta d'abord nzoto ezali faible ezangi immunité nzoto ezangi bokengi eza faible mpenza alors nde bakandidat ya coronavirus mais ngai mpo na coronavirus namoni ke naza déjà na avance expérience depuis 10 ans depuis na bandi mosala oyo mai oyo efe nango ezali mpo na korenforce immunité na nzoto ya motu ke fleo nyonso ekoya mopepe nyonso ekoya eye ekoti nzoto ya motu lokola beton mwaye eningisa yango eza te. Alors du fait que coronavirus ezali pandémie oyo ezali koya kosatake et surtout na ba nzoto ya bato ekomi déjà na baproblème et avec mai ya biodisque c'est déjà une prévention terrible mpo na nini soki olandi na batémoignage ya bandeko nyonso bapesi oyo biodisque yai kokuta bango nzoto eza bulembu mikuwa pasi nini badiabete bahypertension tout ça mais ntango bamelima ya biodisque bakomi mpenza conforté biodisque yei korenforce lisusu capacité ya vie na bango ndenge ya koloba te. Alors mpo na pandémie ya coronavirus namoni ke nakopesaka conseil ke par rapport ya efficacité oyo mai na ngai eza kopesa immunité kati na nzoto ya bato kobanda mwana moke wabotami lelo timbuta moto ya ba 100 ans selon batémoignage oyo bolandi il faut prévenir pandémie wana par obiotisme. Ok, papa Faustin, mais quand on se l'a pas 3 minutes, où est du fait bango, pepe de Dieu, bango na biso sikoyo, bongo tokozonga ato petite mission na biso.
bandeko bakongolais oyo bozali kolanda biso na minute oyo sur ce plateau tokomi wapi ndeko Eliezer naza koexhorte bino ke mai ya biodiske ezali mai moko kitoko etondi na makambo nyonso oyo ezali kosenga ke soki moto ameli mai wana akomi na bomoi ya kitoko nakanisi soki bolandi batémoignage ya bato mutu na témoignage na ye toza na batémoignage ya depuis 2013 oyo bato bamela mai ya biodiske tilmo ya lelo bazaka komela e soki bazangi yango ngai na kolala pongi te na ndako alors tala kaka mosala oyo nasali ezali mosala moko humanitaire mpona bandeko bakongolais mpona parvenir kosala eloko oyo ezali likambo moko elakisi bolingo ya ndeko na ndeko mpo bato mingi bazali kokelela bato mingi bazali na kati na bahopitau mais baza kotungisama mingi na bamaladi mais suite après découverte ya mai oyo vraiment baza se retrouver en bonne santé voire même beaucoup bamédecin mingi baye koexpérimente mai bakomi kokomela même bandeko mosusu baordonnance ke somba mai ya biodiske oyo associe na batraitement toza kopesa bino et ça va puisque mai ya biodiske eza véritable conducteur ya produit médicinal mpo ekende kokomisa yango na place nyonso oyo maladi ezali puisque mai na biso eza na makoki mine eza kati na mai na biso d'abord eza na énergie cinétique vivifiante oyo babengelaka mai ke mai ezali bomoi énergie wana eza na kati ya mai ya biodiske ya mibale toza na mai wana eza na mouvement rotatif seke mai na biso ekokota na baselili nyonso ya nzoto ekei kobimisa mai ya mosoto eza kati na selili tosubeli yango tobimisa yango na motoki alors selile oyo ekomaki deja ya kolemba ekomaki faible et reprendre vie et soki selile on reprendre vie c'est à partir de là que témoignage ekobima mai na biso ezali na 13 minéraux naturels par exemple lokola calcium oxygène magnésium manganèse etc alcanite biloko nyonso esengeli ke epesa mai nguya ya kobikisama eza kati na mai ya biodiske bana ya ss kolela bikuwe nini ye butu balalaka te mosusu toza na mwana moko oyo abandi komela mai depuis ebandeli nango azalaki mwana moke mwana ya ba 3 ans 4 ans lelo mwana wana akomi un jeune garçon aza kobeta bale aza kosala makambo nyonso oyo ke mwana ya ss akoki kosala te suite ya mai ya oyo biodiske alors nakoki kosala bacommentaire ebele te ngai naza fabricant naza inventaire mais témoignage ya solo bozwi yango epai ya bato oyo bamela mai mpe baza komela yango lisusu mpe baza kocontinue komela yango lisusu baza kopesa mpe témoignage na baninga na bango bavoisin mpo bango mpe bakota na logique ya biodiske mpo baretrouve santé oyo ezali kopesa kimia mai na biso bakomela yango na mwana oyo akotami lelo timbuta mutu alors eza na ekila moko te mpo ezalaka kisi te eza mai ko mai nyonso mais bien traité esalami na bolingo nyonso ya bomoto ke ndeko na ngai abima na pasi abima na mitungisi mpo ye mpe azwa kimia oyo eza kota na obiodiske papa forcé aza kosala ok merci papa forcé de botondi toyebi ke eza momesano oyaka toujours kosola na bapepe congolais bacomprendre makanisi na yo vis-à-vis ya basanté ya banzoto na biso eza ndenge en tout cas ngai nde moto na kopesa yo merci nazali kaka koya soki nasali meme 2 ans 3 ans mpo nayebi ke bato mosusu baza na kosenga ya mai biodiske bakomi me bayebi yango te nakoya kaka kobima epai na bino mpo lolaka ebaitama bango mpe bazwa message bakota na logique ya biodiske mpo bazala kimia ok merci bandeko balandi tokomi wapi biloko ya malamu ewumelaka te tokobongo na suka na ebandeli émission ya biso bolandaki masolo moke na évangile selon Didier Kiku nde tomeke kosola moke mpona makambo ya mboka tokoti makambo ya promotion ya kotombola bakongolais bandeko na biso bakongomani oyo baza na makanisa malamu
il faut soutenir bango. Mais bisa kibino papa Faustin au hasard n'importe qui te. To la ndela qui est bien. Azala kawapi, asala kanini. Avant ça la makaba ndako sala nini. Ndé tu bimisie na misu na bino. Awa to na dossier ya CPROCOM. CPROCOM ezali consultation sous-traitance distribution. Boye kamba makara bandeko na biso lokola ba junior omombo. Ba salisaki awa ceux qui ba examen, ceux ba tester. Ya ba kambu. Ya bandeko mususu. Ba me ko voyager, ba que tanga na mikila ba paya. Hein? Au books. Awa c'est Procom. Allo c'est Procom. Boza wapi. Ba pièce na bino ba dossier na bino zali awa. Soki bokola ngate bandeko partenaire yeloko yo. Boya na bureau na biso. Boya ko expliquer ba kongomani. Ni na lekaki kule na test bo sasi ba étudiant. Ni na lekaki kule ba test bo sasi ba na classe. Ba étudiant. Pour la test bo sasi ba nini. Bo le ba na ba pe nini. Boya to sola. Poso bo yete. Nga zo ba bandeko na ba za desi. La comportement na bino to ta bango na télévision. Yango yo. Toliaka mutula ngulu ya itoi ngulu ya itoi morote toliaka ngulu ya matoi mibale na beli bino boya avant ne bandeko wana bandeko ya Soprocom appel na bino yango bo uti na bongo ndi papa na biso forcé madiondo bonde zalaka congolais nyos oazana makanisa malamu biso na tokomo awa to sala ndingisa ya kotombola e ya kolakisa bino bo ngi nga pesa makanisa mai na e oyo SS diabète o rhumatisme on a un problème makolo vimba ngai mais la mai oyo nyo se kosila biso moko to meke expérience to mona yango ya santutoma buka mona buka kwikila ne konyo surtout o azala kondimate andima parce que ça est évangile cela papa madiondo nenga lobby boyoki nenga pesi makanisi na ye bonde ezalaka to suki a après mokolo malelo tika te kimi akolo nzambe ezala maboti na bino nde tukute mokolo malobi